ya elo na kutu lo bezaki eza na mwasi moko te alinga koyo ko bien ko mona mobali na ye azo mwasi mususu ande yo mariage mwasi moko azate atake mbala zana mboma ndenge nini mwasi moko talinga ko mona bien koyoka mais na koyoka ke pene na azo cité ba pays na province au mobali na ye azana basi abiki Angola par-ci par-là les appels à chanteuse moko na kati ya groupe mobali na ye mobali na bimaka na ye mais na kotala ti soki bavandi na ye ça fait batango bavandi na ye babosi te bana amoni makambo nyonso bacomportement nyonso mabe ya mobali ti aobima na bachanteuse na ye aza na mwasi na Angola aza na mwasi na Congo na Brazzaville na boye avandi kaka pourquoi il fallait dès le début abanda kotemela makambo wana mpo biso bamama toza wana mpona koyede mibali na biso na kotala bote na bino ba bazali bongo zinga kotala biso na chaîne bino moko ya lokoto oboyebi ebengami na kombo ya Congo Experience. Congo Experience ali bongo chaîne moko na kati ya Félix précisément awa la Durban pour kambami pe ya Yemen B50 la patronne na motema ya président province. Solo komona ngai liboso ya internet tel bosse ba téléphone na bino zali bongo na sango moko ya couple moko auto yebi salaki base il y a déjà 2 ans passés. Bailo obezango ezengo susu makasi koleka ya koleka avant de repenser sango yango ngai moko te azali bongo na invité na ngai azali bongo marié inda ko meke pe ko isa biso pourquoi bezi wana esili et pourquoi bezi wana ebozonga na moment oyo bato basatandaki na ngote yebi tozali na ba ikozo le kala ndeko pululu makambo zole ka bongo na este met moni bezi wana e directement ko boma kutu na basango ya mawa este na basango ya pululu bezi wana e yusu makasi ko boma alors na kozanga moko te na kosenga bongo na réalisateur de bongo Simelili bien mampu ya soka za bongo nanga même moral amika bongo kofongola nga plateau to partager sango na biso oyo et ça la bongo base na bongo oyo est-ce que bongo te na invité na ngai côté bonjour bonjour papa maman boni maman ça malade très bien très bien très bien très bien alors tu as séché na biso moko le awa ezali bongo ya couple Mike Kalambai pour la tangi kombo bana bana de bayebi j'espère boyebi le solo ya couple ya Kalambai oui c'est bien yes ça va il y a déjà 2 ans passés bana bana de ya couple Mike Kalambai na bongo molonga na premier alors ça m'a le cas qui 2 ans passés et c'est là qui m'a showbiz makasi mais le mot zali na ba sango mususu na est na bazolo là zali na sango mususu ya mawashiko pulu alors tout le monde dit que tout baisse encore et makasi ya couple Kalambai boza occurrence na moi ou pas ya menga tunaza étonné ya namona pa photo ngo et puis na yokaki nde yango mona eko se représenter na invitation bo inviter na kati ya plateau na inviter ba question de venir sur quoi ou bien sur makambo ka otozoka ou à propos ya couple o. OK merci beaucoup yambo to bande émission na biso vraiment bande ko balandi émission o ezali basé précisément sur la femme mariée. Dans le but on te doit engagement pour bala bino bay o bala bino bay bala ka barakeno pour les meilleurs et pour les pires. Alors pourquoi quand est-ce temps besoin ben convenir à toutes les conséquences à libala. Et ça va s'écrire sur libala c'est nga bino ba sama bala to libala mabala pour leur bon ma secret na bino. Ma faut dire que makamole ke bino libala ava eza déjà le temps passé si je me trompe pas 2 ans passés. Ba te ko mo makambango ezo sous ko le kaminga makasi. Ava invité nga zali awawa azo la bongo ba question alors pour la stress tout na mituna ba bozolanda puis bozo c'est la réponse na bino concernant makambo oyo peniel atoy ko le bana mamlo espère ba tout bolandi vidéo wana ba tout bomoni bilili wana na komona ba photo mingi batuna ki photo bona boye tout le monde ba commentaire alors biso to juste pour na kotuna et puis et ya ndiko ta bongo pas invité na biso ali awa te bité na ba moni me ba ebité comme on a ni maman comme on a mazina na wali na Afrique du Sud précisément na Durban. Zinamboli, femme mariée, célibataire, fiancée. Bon, moi, on a marié, ça fait 11 ans depuis la mariée. Maman Zina, ça dit bongo mariée, ça fait 11 ans de mariage. De juger bon, te partager sans onaïe. Les histoires à marier, c'est que peut-être à marier. Pour te passer sa leçon, pour le retour de ma maison, ils ont essayé de battre mingi ma balle. Tout à l'heure, comme on est mis sur mon corps, de qu'on a biso, Serge pour ça là qui donc dans ma balle, oui, surtout ma balle à poteau. Il y a toujours ma balle à mort, toujours avec conséquences, avec des risques. 2 ans passés, 2018, qui baisse, et comme on a 2020, ça va envoyer le sous. Alors, je dis bon, maman, Zina, ça a en Clovia, à couper sa biseau par détail. Maman Zina, la commode de mon acquis, la image de Wana, Nicolas Massi Peniel, la maman de Boukou.
pour juger bon que image à télé bisouana. Est-ce que c'est vrai mais ali de qu'on a vu moi si bien mais ngana sepelité na komona ba image wana po eloko moko te zo la bisake ezaye pour façon à la kisi ba photo eza na komona partir maboko il fallait pas l'accès long pour ba confirmer que ezaye mais tout le monde ka mon kongo elone la bisake eza réellement ezaye il fallait que ça biso partie long to ba ke ezaye ce que la mokili ba to ba que moi c'est ba compoloser alors tant moi ça dit que t'es l'image de Isaïe pourquoi biso ba to doute na moment OK yemo ka bi ba image wana Isaïe et puis après c'est la preuve de que biso moko na le bi et puis na moto to ka ndeko il va être le ngo ba tenir ba bi kaza ndeko mais kalamba mais il y a le makamuna sur été à la li copine na e attends ngo ka ki ba attends ngo ka ki makamana le bakinyo sawana conseil ni fait que moi ça libala 11 ans de mariage conseil ni ko ça ba ndeko biso ba mari ye akolobake photo wana ezayi po ezayi mutu atie photo wana siko biso bato totali photo wana po toconfirme ke ezayi po tomona elongi na ye po toconfirme ke ezayi mais ye temaki ye mutu atiaki photo wana ayebi ke ezayi yango azobaka ezayi siko biso po toconfirme ke photo wana nzoto tomoni ya mokongo ezayi po tomona elongi na ye ke ezayi mais na ndenge olobi ke mpo na bamarie nakoki jamais ko bana maman ko loba bongo po na kati libala il faut koyeba nani oyo za il faut ba de place na yo na kati libala ataki mama ako bimisa elo mo abongo libanda po yeba yo za nani parti na o ezan place li na kati libala oki maman ka te o vandi kaka o rezelo mo beyelio o laxi o publier lo mo ka pona pa de o pesa ninga to yo za ba raison mo bui eza bien te attaque maman la kacha ndako attaque moi c'est libala ngantu kana komona photo wana na CP na makambo wana te na koza bongo lobi na kata libala moi c'est faut koyeba par na kotala lelo oyo batutu tomoni frère na biso mai kalamba lelo aka souffrité akombo pasteur et de la 2 semaines alors na koza maloba oyo lobi moi c'est faut koyeba par alors par ya peine si je me comprends bien peine avec intelligence ya kobomba par na ye kobomba image wana azalaki moment oyo tomoni ke lelo mai kalamba ya komi pasteur ndeti nde mesa image wana nde amala par na sala maloba oyo lobi na wala bongo ya monsieur na kotala bien et puis tout zo mo mkesima bana baboyani ça fait déjà 2 ans et pourquoi pas e baboyana ki des premiers jours abimisa makamunyo so libanda azilika amoni ke frère Mike akomi pasteur aye kubimisa ba photo ayimisa ba secret nyonso na mabe pourquoi pas na moment onde abimisa ba secret wana il fallait bimisa ngo dès les premiers jours oyo baboyana ki po ça fait déjà 2 ans so na kotala bimisa on siko po ya komi pasteur zande po asamusa c'est totalement bien vraiment na koyoka la poste amazina on est capable de toujours sur l'essence ya mo pour déstabiliser tomoni lelo met kalamba ya ko pasteur la 2 semaines à ministère na ye na tomoni na peine la misi bongo ba photo j'espère à tout batali yango alors si y a conseil à donner to remena pas ko sa conseil bandi na biso ya basi na kozonga na nzembo moredi ya yimba ya libala avec avant to parler tout na sambu j'espère on va ko bala na batuna ki basambu na peine si pas ndina ki mai ezaki par l'amour alors ndenge mambasi na otiko loba une part alors une femme tant aux autres part on ndaka libala ko yeba part wana ozi ezia malamu te ya mabe alors tant aux autres part na 2018 tout monde qui peine loba ki osengela ki aloba tout monde qui a publié ki na Instagram ba page Facebook na ba YouTube ba tout monde qui makamba photo te ki Mike abeta kangai Mike aseka ngaboy alors moi tout monde met kalamba comme pasteur tout ça surpris et on mona ba photo et puis moi ça m'étonne aussi avec un membre point na baka oyo awuti na ngona Congo na isileliete avec aux États-Unis pour la deuxième cas ya bongo frère Mekalamba donc teme ke peko sunga tu biso peko ngala teme ke peko sunga na ete kuruze mlinga teme mayango to ko bako sambusa ngote atne kuruze ngo ngi bi moko sala ki pour Jésus na ete ke biso tout comme on condamné batu poto le kabolam quelque part non amazina na komona axe wana parce que moi ça libala 11 ans na biso axe watu mungu na kumwona siku makambo ya kuna bino ya mwasi pene la sala ebitini ko le bongo apatu bazola ndaona congrès parasive makambo onde kuna biso pene la sali en tout cas ils a bien été pour en tant que maman danda en tant que mwasi ya libala en tant que bokabona mbali na yo na façon moko ya mabe jamais rozwa ko ba no publier bongo ils a bien été et le réseau comme ça ils a que pourquoi pas
dès les premiers jours à sala biloko oyo azalika ya moni ke Mike Kalambai a fondé l'église aza ko diriger ba belé mikolo bana ndesko azui a publier biloko oyo pour déstabiliser déjà bien teza ko bébi sa réputation ya mobile nae o aza comme papa ya bana nae pona point wana na CP na mote ye en tant que maman na ko lobaki na kacha libala ezaka teke mobile nde azaki na mabe ye pe azaki na mabe oyo azalaki na ngo mais pourquoi eba carbone nde abimisi mabe ya mobile ye azaki se na kacha ndako ya ndo sala kaya bien na kacha libala na ye ezaka mobile na ndo sala mabe ya mona ki mabe ebandaki pourquoi pas benga ba mikolo po bazula bango solution. Mais pourquoi Azélika qui a vu ma photo oyo a bon mango surtout tellement bien ça fait déjà 2 ans passés n'a pas ma photo mais il faut reposer question pourquoi Lelo a bimisi ma photo oyo a bimisi ango sikoyo pourquoi pas baby sa réputation il y a pasteur réputation à frère pas comme il pasteur à ça église à diriger à fond l'église pas baby sango pourquoi pas banda kalawana a bimisi ma photo oyo en tant que maman il fallait raisonner avant bimisa ba photo oyo et puis entourage nae eza bien té entourage nae il fallait ça wana pour la conseiller relaxer lo ni na koki ko sala ke ozo sala oyo eza mabe ba mama ko bazo benga ke bakangisa eso bakangisi ba ocha banana en danger faut banana un jour le buter pour ça papa na bango siko ne ba photo ba laxi boy na ndeyor na Europe eza déjà comme infraction pour la frère na biso pour la frère na biso c'est le bakangisi frère bana ça bana nini ils ont makambo les gars na kacha libala yendi fala bomba secret oya yena mobile na ye po oyo be mabe ya sala mobile a lobité mais asuka o mobile abimisi pourquoi puis bato ba benga bazo condamner nani frère na so Mike frère asali mabe apeti moi sina yebona boye muto azalaki wana azalaki te muto azalaki comme témoin e bande ko beta ser muto azalaki ala azalaki te sko batika ko benga ko condamner frère na biso parce que pour me vérité il y a divorce na bango me vérité c'est pas vrai que ça ne sert nous pas si bon ça va bango mi balé batika so ko benga ki bakangisa basala boye pour la nyonso wana malheur et ya ke pa bana pour faire attention à na ba niveau sociaux a lo ba nganga mais a ozonga kasi na mo ka vandi ye moko a regretter père na o nyonso sala siko nyonso na nyonso wana o baza entourage na comme famille na bo benga ne peniel bo conseiller na place que bo tindike na libulu o eza que soit dindi na ngo komi bima a oyebate elo na lobana na question no poser ngande. Merci beaucoup Maman Zina que j'espère que Maman Zina nga lobi alors Maman Zina na onza bosali na boyo kayo na moni na réponse pour répondre vraiment avec colère est-ce que nda pa libala les gens qui procéder papa sali bezo bon ça la pour tout bon la contre ngona acte ko na be bomoni et tant que moi si que papa a betio a sali acte to moni peine la tiba photo bon ça la pour ya on to bon la contre ngona quand to le garçon na bon ça la contre ngo et puis nani azalaki wana o akangaki ba photo wana poti yo ba betio ba sali bongo c'est que ça passe Maman na tuni question ceux qui ba betio de ba betio na peine bon ça la pour tout bon ça la contre ngo qu'est-ce que tuni ngona ya na zo répondre avant ba beto bongo il faut yeba elo nino yo sali po ko matingo bala beto na point wana on comprend frère na il faut yeba elo nini o sali mobile na ko mobile wa beto ti na point oyo et puis ceux qui mobile azaki célébrité on a publié la photo on a bomba la photo on a bomba li solo parce que tellement o yeba ke mobile na o moni ke mobile na ngai asa mo yeba ni asa célèbre asa musicien asa pasteur na boye na publier point nini o sa musae. Mais si vous avez dit que c'est un mouvement simple, jamais ma photo oyo va publier en haut. Attends, il ne même pas toyer et si la carte a boue. On a contre la façon c'est un biseau à publier ma photo oyo. Pour banda baboyana pourquoi pas à publier ma photo oyo dans un contre na acte oyo c'est un biseau à sali. Maman Zina bi azali bon contre c'est un premier acte sali. Comme on a vraiment émission où il est entre ma peniel na maman boulou pour vraiment battre belé to mona ki intervention ko benga ko kamsa Mike Kalambai équipe ndingi Maman Zina lobby na ba pays Europe tout na mboko tali oyo babi bana basi bazala kana autorité makasi alors ce qui peniel lobby a porté plainte franchement pasteur na biso to frère Mike Kalambai na ba niveau mboko na vraiment a ko sala makanga alors Maman Zina était que moi ça libala 11 ans
tout le monde dit ne va se peiner avant nous gêne et puis vie na ils ont moulai ala te éviter conseil au ça atika na bolinga ne peut déjà aller au sambu samiban mais c'est pour ngai déjà boy c'est pour ça que la côté la peine les éviter pour continuer bobayi ala te ni ko na moi si conseil ni ko ça la carrière ou atika non la âge wazana ya ilo ko asali eza bien te po nde baloba kolo baloba ki mobali atulaka te ye azande komi tulisa ye moko po mibali bakoma kobanga ye baloba serna soki olingi ata mwa mbata kaka boye ata mwa jeka d'amour kaka boye azwa biblie ye azande komi tulisa ye moko po aza na gene frère na biso akokenda olinga mwasi jamais kotula me ye moko aza komi tulisa ato asali eza bien te mpo na kati ya ndako ya libala maproblème ezalaka te na kotala mpe dès le premier jour babananaki tokolobaka te ke frère na biso nde aza mabe frère nde asalaka ye mabe ye nde azalaki kaka bien te eza mabe mosusu oyo asala oyo eza ke se frère mpe alobi ke aloba ngo ekobombarde koleka kutu na oyo ye alobi mpo na frère na biso siko atika koloba makambo ya lokuta atika koloba makambo oyo eza même pas na sens azali kose détruire ye moko aza kose détruire frère te mpo frère nde akokende kobala me ye nde sikoyo il faut azela baya kobala ye koza kohuta na famille oyo baparent baza na mbongo bien ozali na mobali ozali na mbongo kabwani otikali na babien elakisi te ke ozala heureuse na vie nao te mwasi mpo azala heureuse fo ozala na mobali pembeni siko oyo azosala oyo azokomistimola nde libulu ya vie na ye moko mpo mibali nyonso bakako mobanga ete fille wana te mais frère na biso ana problème te mpo ye nde mutu abiblie frère ye nde mutu amakambo lokuta parce que à la session de bref un jour frère en est au bêta et ma photo ma réunion ça la session bref mais on a un frère balaka e ma beza la raté quand si on est que comme que ma beza frère bêta que bon aboy e baba na libala na bango ma be moko te zala ki be ye ça ma be moko te ya ça frère pourquoi si on est que frère ne ta salé ma be na sepe na point wana te et le conseil à sali eza bien te azali komiti mo la libulu pour la vie na ye moko. En tout cas, asali mabe. Ba o minyo pas ça condamner frère, ba zane ko tia ser na erreur. Ba o tia na erreur mo zake, er li kambo ko ma sou grave. Ba on minyo so zo masima. Ye ser nesco article et puis ba va nous poser ba question. À répondre ba na nini po azo samu sa papa ya bana na ye. Et ça bien tant mukia dans mukete. Vraiment, azo samu sa papa ya bana na ye. Amazina, ils ont la question moko photo sur la social muki awa concernant Yvette Kalumbo, j'espère. Batu mingi bako batalaka internet bayili bongo Yvette Kalumbo biso tout ebaki Yvette Kalumbo azali bongo usine ya Mike Kalambai mais la grande surprise qui maman prenait le bikete azalaki bongo petite sœur na quartier ba terme to bien en terme qui na petite sœur quartier alors yebe a découvrir en retard mais à l'ubi qui la kati wana Yvette Kalumbo azali bongo usine ya Kalambai te azali bongo copine ya Kalambai et puis est-ce que le bakino en longola bazemi ya Kalambai. Alors, il que moi ça est bas à 11 ans. Est-ce qu'il y a des gens comme moi qui frère Nanda pour à la Gisayo, père cousine les morts boy, mais oui, au team de la pour attendre que cousine en cuisine. C'est ce que au team de l'IA et ça vient de pour partager pour moi. Mais pour la relever là, pour la faire la sopenienne, na rota la pizza boy, azaki femme sage pour elle déjà que est bolinga na mobile, copinage, pour une fiancée, c'est un niveau balan. Il faut ba famille en son mobile. Ato e ba union sur la 100% mais il faut y baquer o attente au moins na e o bona boy comment yo mobile ya ka na muntu e soke o cousine na yo kondimi na kotala pe bien que azel femme sage et puis alinga frère l'intérêt mon boy parce que a moni e onsuke frère niveau o ya yebela ki frère za bonté frère ce qu'on nzambe asali suke frère amati sous alinga ko akilisa sous frère na se et on mesko alinga comme ce qu'on a posa asamu c'est ce que frère Mike Kalambai malamu donc alors nous avons un dossier qui même pas bongo de abimison rapport nini asamusa frère Kalambai et là on va le vendre moi vraiment na oyo ka point oyo to pesa bongo pe to li to yebi eza bongo na histoire ya Karim Konzi qui ba ibaki yo na ki grande sœur na ye mais à grande surprise pour tout le monde qui est qui nyongo grande sœur na été il y a des fois peu et ça la voisine na omona beti lelo oyo to robé na artiste na mampuya tellement que la famille mingi na famille mampuya ba changer ka kombo. Mais il y a des langues, mais on comprend que l'artiste a gagné sa main, a gagné mon plus. Pour que son amène, tant que vous voyez la vérité, on a des faire la poste à qui nous. Pour donc on est qu'à peine, oui, à sa fautif. Mais dans le dossier, on a, si ce que réellement est vrai péché, il va être Kalumbo, à sa copine, il y a un mec à nous. Donc, on ça, il y a une raison, peut-être qu'on peut s'arrêter avec la raison. Autant qu'il y a plus de bonheur, et tant qu'il y a un matériel.
ya na kolobela ntaki bato réel eza penza bien te siko ye ser peniel na place wana en tant que mwasi effort ni ya salaki effort ni asalaki aye ko découvrir que ye asa cousine ya mobali na ngate effort ni ye asali pourquoi abombaki makambo wana azekaka na moment mo boye abimisa makambo wana nyonso ke alongola bazemi bona boye fi wana ser wana ndo bimisa bazemi ye ser peniel azalaki sur place moi c'est là c'est que bazemi na obimisa oyo eza mobile na o pour elle c'est que oh a présenté comme cousine na ngai andimaki siko na sima ye moka e ko bimisa ke aza cousine na ye abimisa bazemi na ye bona boye aye ko bimisa ba secret nyonso pona nini c'est ça un motif moka ke pour ça frère Kalambai tout tali bien ça un motif ana moko pour bana ka nyonso to na po nini abimisa makambo nyonso pour na sala ba recherche aye ba soki ya solo aza cousine na ye ou pas pourquoi pas ça la kiango. Vraiment, balobi masolo oya ba marié et là vraiment bilinga ninga yebamba ba misi na biso ya Congo. Na repose toujours conseil pimbo na ba nouveau marié, na pesi bongo Jean-Luc ba conseil belé, il te bengi bongo ba Kalamba te to benga na omina de peniel. Donc tu as toujours makasi na histoire bolingo tant to lingana te vraiment na koyoka ndenge mama zina otikoloba vraiment j'espère basa mabala botikoloka botikolanda eza toli pour la bune pour la bus bato oto libana to lo bato comme marié pour le mettre à la Kalamba ité na ba peniel. Alors on peut ça vraiment conseil makasi na bando ba tikobala Jean-Luc na bongo na omi te boy lobby il dit comme bongo Kalamba na na comme bongo peniel to bongo ne kona ngai cherche pour la France pour comme Kalamba c'est akuna akoma peniel de la mabé donc te ba ko une part mobile as a part na limite na moi si as a part na limite ne pourtant to lingana de force na raté l'engagement de organique était pas là to bala ni ta ko bala na ba na alliance na mona ba na kati wana moto vraiment le banaye pour le bien moi alinio et tisuka na moto na profiter to ko mona ba photo ko mi ko leka to ko mona ba Instagram to ko mona ba Facebook so ko devite mal ba mo le ba na l'église le ba tika bono ba bo sala la plaisir sentiment to nini éviter vraiment de continuer mission na biso to ko mona mama zina vraiment toujours le kaka masola ngo ya lelo pour bango ba sindi ba za la passe bango ba sindi ba beta minimum de moni moi sinda beta mobile seconde beti mas so bango ba si ba kana ba kanisa biso et moi au biso mibali to comme la pouvoir bon Zambia bo pasteur na ya kuyimba mazina yabite na nyuso ko ko loba na makambo tu mission la daki ya première na mama bloqué mama zina to yokiyo bato monyo bato mandiyo ba yokiyo nyuso ya ko ya frère pasteur Kalamba et mama première yabite mini sur ordre de la biso abonné à Congo Expérience bazolanda yo précisément partout bayoka yo idée conseil tout moment on patrice na femme mariée ba homme marié na biso autre les bana to linga to ya éviter au lieu de biso ya elo na kutu lo bezaki eza na mwasi moko te alinga koyo ko bien ko mona mobali na ye azo mwasi mususu ande yo na mariage mwasi moko azate atake mbala zana mboma ndenge nini mwasi moko talinga ko mona bien koyoka mais na koyoka ke pene na azo cité ba pays na province au mobile na e azana basi abiki Angola par-ci par là les appels na chanteuse moko na kati ya groupe mobile na e mobile na bimana na e mais na kotala ti ceux ba vandi na e ça fait ba tant ba vandi na e ba bosi te bana amone makambo nyonso ba comportement nyonso mabe ya mobile ti obimana ba chanteuse na e azana mwasi na Angola azana mwasi na Congo na Brazzaville na boye avant d'être pourquoi il fallait dès le début abanda ko temela makambo wana po biso ba mama toza wana pona ko aider mibali na biso na ko tala pe lisusu ce que tozongele passer na biso peniel ce mobali ba zo bima libanda mingi c'est que yo mama mitala un petit peu bizarre non mabe il nous otinda papa ke libanda po peniel ndaza bongo aza chaque fois kaka na phone ye akola mukatongo asi phone na ya koti Facebook WhatsApp ba réseaux sociaux ne musala ya salaka aza te pour s'occuper na mobile na ye siko se papa pe moi libaku na nzela nsani siko se omu papa so na muteko makaki te wana mwasi na ye e aso na obo seke bote yo moko nde mama muto so tinda papa sa nini ake libanda po za tanyo so full time
kaka na phone ozaka busy na phone na Facebook histoire nyonso eleka na réseaux sociaux yo ozala nango so lelo toyebi peniel mpe bato baovanda boye mpe mpona batanga nkombo na ye eza grâce à frère Kalambai toyebi peniel te azali mokie lelo mpo monene mpo mafuta etondi na nzoto matama ezoya eza grâce à frère na biso lelo mpe azwi mpe micro mpe azoloba mpe mabe ya moto asali ke monde entier bayeba ye eza grâce ya frère na biso wana donc pour nga penza na sepe na comportement na ye ata mokie te et puis soki lelo mobali akomi prêt aya kobala ye mibali baobanga aomona bi ne oyo wana kutu mosali na nzambe asalaki ebongo ngai aosanga nini et puis nzoto wana naobandela parole ok nzoto wana eza nzoto ya peniel te na kotala yango mpe ya bien boye eza ya ye te eza ya ye te oyo na foto nozomona ke aza mpe monene ke ye peniel abongo te tena azali mokie wana eza ye te jamais foto wana eza ye te soki toconfirme ke eza ye alakisa elongi na ye na mokongo tomona so elongi emonani frère se babeti yo awa ti baparti oyo nyonso okoki otie elongi motakangi yo foto emonana mais comment foto ezaka na ndenge ya mokongo eza parti ya kingo awa tomona même pas ke eza ye se lelo mpe azwi mpe pema mpe ya koloba mpe kaofanda mpe azwi mpe gaz eza grâce ya frère Mike ye ayeba nete na ayebaka ye mutu asaliki lelo ayeba mpe aza papa ya bana na ye makambo osala oyo eza makambo ya soni ayeba kobatela libala na ye te sikoyo azala wana te mpona kaka kopesa mobali ne tor soki abatela libala na ye bie makambo nyonso oyo engaki ezala te ayeba kobatela libala na ye te yango wana akomi tina point oyo sikoyo atika kopesaka mobali na ye faute mpo oyo aye eza kutu ya minene oyo frère abokoloba mpo se frère abi aloba ngo donc eza ku mabe na baoyo wana baza koantete ye na kotinda esala boye baotiende na erreur baoconduire na erreur sikoyo mpo na nga antanke mwasi na oyebise peniel atiaka na se mpo aza papa ya bana nao tiaka na se oyeba nde nini boobongisa kolinga te ozanga maloba ozanga baréponse bana baotuna apropo papa na bango bato baotinda yo ke leka na émission benga finga loba boye tinda foto bona boye baotio na erreur mpo biso nyonso ete opalangana mpasi etikala ya yo sikoyo vanda mitala zonga mutu kanisa esika frère azwaka yo nandi okomi lelo so ezaka grâce na ye te jamais tongo toyeba ongolika mpe na baréseaux sociaux na bémission ovandi ooloba siko mizonga kati na yo mitala nanu yo ozala na mabe te ka frère nde asala mabe ka frère nde asala mabe moto aa parfait na kati ya libala oyebi yango très bien so mpe ozali na kati ya libala moto aa parfait na kati ya libala aza te peniel na oloba nde na yo mitala bien mpo na kotala bien na kati ya libala frère nanga martis soki bapapa babimaka mingi soki tomitali bien ezaka erreur na biso bamama nde tosalaka bapapa basala nini babima ya bakima epuis bapapa somoni papa akobimisa mabe ya mama seke elekaki makasi mais somoni nde mama akobimisa ya papa seke mama nde akokosa na ndenge ser na biso asali boye seke ye nde azokosa c'est papa il fait le moment mabe papa saliete na so posa c'est ma bende lekie pe akomi na posa liberté tellement ici ayebani na for asali ke ya bana akomi na posa liberté na parce que moi boya osani ni ase la chaîne à frère asa ba vie ne ka dia message na Facebook na yana ba réseaux sociaux so to tourner bien asa chaque temps na phone asola na banani yo mo se libala nyonso na phone en même pas temps on peut s'en pas na kata bene te tout ça na le bolo koyo précisément dans Afrique namoni même les commentaires mais ça prenait pas tout basenga photo avec ça été à ce que pour les oyo te dit que monde le monde de technologie que pene penda zi illuminaé à masquer ce qu'on a photo là akela ba pere bon monde illuminaé tout ça on a presse là mais le bateau défendre la cause bozo ma na plateau loba to aussi la nière te bon olobi bien que ceux qui azongi à se maquiller ceux qui il y a tant de technologie ceux qui a se maquiller to oyeba ka ke oyo so zinzoto na ndeza boelo na nzoto ozu ya msoti oyeba ke oza nzoto ya nguli oyo ezelo nga mutu boye e monana ezate pour se maquiller ozu osangisi ne sali ya mutu te parce que ba vinje ta deborando ngane ayo bakati mutu ayo bate ba couleur ma komuna mutu aza na pasi papa mutu aza na pasi jamais et moi c'est que na kosa sous publicité faut zali ba basalela yo jamais mona mutu ba beti bongo ba film ezeli nzoto lokwa bakanda azali na temps azoyi temps wapi okanga ba photo aba lisuku publier
pour azali na pasi abombaki yango 2 ans, tout le monde a 2 ans passé. Abombaki 2 ans, so abombaki yango 2 ans, abanoko luka M seloko nina ko tosala. Po ezaki réel. Les mêmes jours au babetaki ye. Tonga to ye ba makambo wana. Po tonga pe ba couple monsieur zaki kingani ba bunde, bunde po nini? Papa tika kimbongo te bona boto yo kwa ngope même jour pe sili. Parce que pourquoi abomba ngo 2 ans wana? C'est la balle pour la profit. Parce qu'on va dire que 11 ans de mariage, femme mariée. Mais bon, quand on vient de connaître le mois, c'est ngaïté. Bah tu vois la bus n'a comme expérience, bah pourquoi une femme vous avez condamné de connaître le mois, c'est n'a acte moni wana. Paye ba na réalité. Nga na condamné na acte ya sali, na ozwana nous kola sa mukongo na que soit disant que va bétier. Na ko samusa mutu aza l'homme de Dieu. O aza papa ya bana na ye. Ndelo nga na condamné ye. Yo na yesi o frère so la ndenga pe na lobeki na kati ya mabala. Biso tozala na mabe. Siko lo ezaka ndo ndimete ko bala. De misala nini mibuka kaka vanda kaka ndima. So oza poso bima na kati ya libala. Ndiko kote na ndenga ya kimia, mibima pe na ndenge ya kimia. Kolongo bima te na sima ya komo ya mouvement o soit disant que ye mobile na masali ngaboya, beti ngaboya bona boite. Quand on est au côté de la kimia, il appelle la kimia. Pour ce au côté de la première mois, deuxième moment, il parle de ma bé. Non, bima, mais c'est là où on venait d'aller, il en est 5 mois, 2 ans, aussi fait des banas. Aussi, papa, et l'autre, on va foutre les autres rôles comme preuve. Aussi pour Bombi. Quand le monique, nous allons un musicien, comme se fait passer à la salle d'une église. Grande église, donc ici la vérité ça quoi nini ou bien sa réputation na ye ya moto boy ba photo oyo to boy ya moto boy ya mo eza lokuta c'est na biso peniel achaka na se on papa bana ye c'est mi chaka na se et le ki kimia eza te moi ça maele asa la bongo na ye ko na ko ya amikitisa papa bana ye amikitisa ko so ça la o ça on va ndo baba ke makele la ya nini ya wenze akona nganga mais au moins bana ko ta suka penza ya bunde ka oki avani nye komi na ina solo na ote frère Mike limisa osaka papa ya bana na ngai le cas qui est dans les mille devant caméra. Ah le mal va de kuinda le ba de o wana le komi na onga déjà que mabe makasi omoni donc atika kaka achaka na se papa bana na e afana ka kimia aluka ndenge ni ba ko osala po makambo nyonso ezonga bien et puis frère na ngai bisika za akozonga la paye soutien pour ça peut réputation na e pour ça aza un homme de Dieu yo moi si jamais ko osama mbali mpa ya bana na yo surtout ko osama se goite puis bana ba na mission mama zoloba bana ba mono nani pour une femme sage bâtit sa maison parce que yo sagesse na yo eza wapi eloni o bâti bana na yo nde bazokola bongo o éduquer bana na yo nini puis bato ba benga bengana o bazokanisa bona koye baolo bakatika baloba po kaka batindika penye na libulu donc achana se makunyo so baloba lobana eza ngo na sens te ce qui c'est vrai ezaye ami kanga photo elomina mobimba zo elomina balusa sima kanga photo tinda au moins peut to ya peut to peso raison mais ndenge o sala ngote o sala ka ngopete to peso raison te photo wana mukongo wana eza yote jamais yo ko melo omne bongo pendant 2 ans au bomo kaka lelo no bimisi yango elo ne tindi obimisa yango elo ne tindi pour kabona kiana pour ka bimisa kiango kaka lelo bimisi yango pona nini eza na effet moko te. On comprend frère. Peniel to kopesa yo raison te wala ngai te wala ba ndeko basi ba ngo kopesa raison te baboyi na bango foto na bino wala to bilika ka Peniel mais la hôtel eza ka Peniel mo te tout le monde eza mo Peniel na frère biso mai Kalambai siko conseil ni peut ko lebela frère biso mai Kalambai ça va ne so ekomi pour comme ka Peniel te comme Peniel na mai Kalambai comme tane meza couple Kalambai wata na couple Peniel na wale couple Kalambai siko mwoni ko lebela pena ndiko na biso frère biso ako bongo pasteur Kalambai na nyoso o to ba bêtise tout de monde na kati ya réseaux sociaux ya pour frère Kalambai lo na ko yemse zaka ke kimia kaka na etika aza courage le mai ningana oti pesa la nini mbonge esedimina de kala muto ma aussi et ata ya océan yo c'est va bisa ya como avec mbonge pesa so ya pesa ko kimi pe et même ate so de so ça équilibre tele même mais c'est pas hôtel mia jamais même donc aza ne ka kimia kaka
penye na oloba kanga na etika imo kaka olemba kota suka kaka oza papa bana na ngai. Donc un bon jour on a besoin ya kubenga ye po aza papa ya bana na yo siko kofinga koloba mabepo na ye eza bien te po les jours wana ozana posa ya obenga ye oswana ya popo ya bana yo nde mto ozana soni okume siko raisonner makambo oloba po na ye ya mabe wana donc culpabilité wakati siko eza bien te ya koloba mabe michaka na se aza papa ya bana na yo mabe so ezali epa mobali tabongisa yango eza mama yo ndo kokaka kobongisa yango te yango ekoma tina moma oyo bien te bongo ndeko nanga penye po façon so loba na ke oso finga bona boye eza bien te po il y aurait un bon jour oza poso benga ye po aza kaka papa ya bana na yo parce que otika na soni po omona même pas moyen ya kobenga ye ya kobandeli lisolo alors que oza poso sola na ye à propos ya bana omoni soki pe ezake ya solo ki abetaki yo siko eloko ne esalamaki ke abeta obongo c'est un problème oyo ezalaki wana beze eloko oyo osalaki po etinda ya beto bongo po jamais ovandi kaka na ndako boye osali nyonso oyo mama asala mpona papa oyo mwasi libala asala mpona mobali na ye mama mobali aye kaka bati kobeto moko na baceinture bafingu mpona boye ezalaka te c'est ça eloko oyo osalaki oyo epusaki frère na so mai kalambai abeto bongo omoni siko mpona ngai na conseil na kopesa oke otyaka na se po jour abetaki yo eloko oyo osalaki po abeta obozelaka bino nde nde boyebi secret wana siko secret oyo ezalaki yo kobanda oloba o po asali boye asasi mpe na basi mpona bona boye mpona ngai eza yango secret te mpona kotala boye na makambo te libala tokoloba ke frère Mike azali kaka mobala liboso oyo aza na bagirlfriend bacopine libanda ebele eza kaka ye te siko yo en tant que maman il faut baka place nini position nini oyo ozaleli ke ya kosambwisa papa bana na boye mosali na nzambe boye eza bien te donc tiaka na se koyoka conseil ya motu moko te obike passe une émission bofinga ye kende kofungwele caisse ofunda ye na leta mpona boye kolanda makambo wana nyonso te yo mitala yo mpo yo moko nde omiyebi yo epuis mitala bana na yo oza na souci avenir ya bana na yo mpo lelo yo kofinga ye omonaki yo nde osali yango mpona boye sike olobi ya bana na yo ote mpe vi ya bana ya danger mpo bana mpe lelo bakokola bazala mposa babala bachange basalasa makambo mosusu donc moto bakobanorapelaka bango ke eloko mama na yo boye eloko mama na yo asala kutu boye na boye eza bien te epuis nde frère na ngai atunenga eloko nakoloba mpona frère na ngai nani frère na biso maekana mai nakoyisaka frère ke azalaka courage azalaka calme mbongi eyaka nango ekende so ye mpe akomi kolobaloba mpe kopesa baréponse mpona boye ematisa kaka mode ebanda toujours kaka kopena donc ezalaka frère kalamai yo ozalaka calme kaka kolobela te esala opasi bisika eza me makambo nyonso eyaka esilaka nango esilaka mpona badekoration mibali baoyoka botalaka mpe bisika nini bootya makolo na bino botala mwasi nini na obala kobala mpe te mpo wike mwasi fie na aza na famille kingani nakende te yo mpe ndeko mwasi okekaka te ke mpo wana aza frère aza na mbongo ayembaka ana famille boye nabala mpo lobi nakoma bien ebongisa famille nanga te donc eka okota libala okota mpona vino mobimba na mabe na malamu donc ozala wana eza te ke okoti wana mpona mwa 2 jours 3 jours ndenge omonaki frère azalaki mpe nde sere azalaki famille ezalaki échange yo mpo nabima na nga sikoyo kobima na oka moyo obima ozwa te omoluka makambo boye à gauche à droite ya bongo eza bien te donc eka okota yebaki na okota na mabe na malamu na piaka na bisengo bomengo naki mokola donc ebongela nga ebebela nga yo zalaka kuna toboyi na soko bakelele oyo elekaki boye te bwisa batana bango mpo tamaka mebele osala toboyi na biso donc eka ozwa décision ke po tobana na motu ingani de bo raisonner bien ebino mibale toboyela biso oboya oyo ezalaki babeti nga te soki babeti ozamta liboso teke babeti donc bozwa engagement ya kovanda esika moko bobalana bomitala bovanda esika moko boraisonne bien toboyela biso oyo aseboase po moto aza parfait na kati ya libala aza te biso toza na berere na biso mpeke oyo asali boye mobali nango mpe akotindo mpe eloko oyo akendanga mpe te mais atiekaka na se mpo nini oya mwasi na ye mais pourquoi yo mama olingi kosupporte mobali nango te kopublier mobali na makambo lokuta boye eza bien te yango il faut kovanda kaka calme mama tiaka na se papa mpe tia na se bandelo na biso oyo mpe mwake okomi na nzela mpe ya kobala mpe mitala bien mitala yo moko na kosala eloko te mpo moninga mpe abalinga mpe nasala te pokuna na kati
et à moi tu as jeté le logo on lia pe na 10h au lieu na 12h et le résultat la 13h aussi moi le lieu donc ça jeté la carte pour faire la ngade on no kota mitala bien disika na okendo se bébé linga na suka ndeni poso ngamona lo bango ke soko koti ndoko bima so azate po ebonga bo la bokota mtoti na bino azate e bonga bokota de bonga de kui bokota kaka akende ka bamba kende makomo zonga ezate po koma to asala ngabo ye bon asalisho to linisuma ka mwana te de conseil na ko pese saka ya wana so yo mama kacha nda supporter papa yo pe supporter mama so mo ke mama mo tengama vandisa somo ki estima te kaka journée ko bana na ko bengisa ka bat bengisa peke ngana ye eso simba te même ma kota papa ya mama somo ki estima te bengisa batu ke conseil bona boye estima te na moni to tika ke ko ma ko finga na ya bona boye eza bien te poto za bana nzambe eloko ba la beti c'était na mo eza bien te ce qui réellement ke eza ser na biso na ko tala PCR c'est que eza mabe mo sala ki pour faire pas beto boye pour jamais qu'on va na maman comme mutanzi beto mutanzi ko finga o elo kwa nezala te pour faire pe asa muntu yo asa muntu esalaka muntu ne sala ko saka te ga bimaki be akucho va na andu beta te donc qui meza na muntu nyonso tout courage na muntu nyonso biloba loba te muntu apeso conseil mabe avant bimisa makambo wana ko lobo finga muninga mitala kasi na omoko esenga na parfait avant na finga mbali be mwasi na ngai est-ce que na kacha liba na ngai mamis na sala ezala bien pour na condamner mobile na mwasi na ngai le on rôle ba comme conseil na frère Kalamai na c'est Peniel ya wana ben mama zina ce qui na kati mission oboye vraiment apa ko bisi mujani abo se plater vraiment c'est tout batwa na émission na biso oyo mingi ba mingi na langage mo ko le ba frère mec Kalamai aza mbaya le bosete nda kalibala azala na ba girl frère te ba copine ndio zanda kalibala bo ko yiko ko linga kuma kimbali na yo apa ibala na yo ake sur banda trichage là 2 3 ataka moko kuma est-ce que bon tu vas au total na fin du mo ko ba kiamo ki frère c'est ma kala mais ça yimo côté nda kalibala hala ba girl frère est-ce que maman zina 11 au sai bo tu l'aurais banda kimbali na yo ake pe banda zo yo pe ma menyo wa bo te mutu ma ba banda pe au moins on peut sentir ça bo c'est pas normal so la linga bien na lobaki ke eza na mwasi moko te alinga hayo kata ko mona ki mobile na ye wana ko lobaki mba yo wana ba ko lobaki le wana na répondre yo ki azala na ngo siko so tali bien na kati ya banda kuna biso mabala so le papa zo tengama eza ka mingi biso mo ba mama amazina ko kimba ka sona ngati ka sona ngeza bo est-ce que na 11 sai bo linga papa pinza libanda pa ki ko wile ki frère Kalamai aza mobile ya libala sauter à la girlfriend banda wala langage de baki tambo wala l'émission oyo bokoyo ka on a tuni ke si bokolinga bino pe frère oya bino vous allez na 11 libala ma ke bena libala zo le pe ni ko ko ba nyane wasala makam tu ba ba fela ba jena j'espère que ba koma ba ko so ba fela na ka zo le bena ujana mazina bo c'est pas autant ngo nga bo supporter ote non supporter te pour nga na sala rapenza o de faut mettre show o c'est la papa oya lingaka pour atteindre libana te ya kokene libanda de ebanda na oyo zo sala papa na kati nde tinda papa sa nini akende yo na biki ezana mwasi moko te alinga papa akende libanda ko se papa mo ke libanda se yo moko pifo o mizo ina no mitali na ya o mitali na ngana côté msu ya biema côté olamba côté ya langage naza problème nini ya mo sa papa sa nini akende libanda pour papa pesa mutu la mano ka basa de bien so la mara bien te peut-être bien mwana ya c'est wala za un so business na phone au côté Facebook au bimi au Instagram au côté bimi au zongi bo émission ya Martis au émission wa nguli au zongi bo de wana so to sa ni papa sa nini ok pour papa en so tu musala to de lombo yo saka chanda papa zongi bo o lambité lo te na beta mwantu akipo muninga na ebe allié azongi sugwe bilomo bongwa nulikambo kate lingala etinda sani akipe libanda bo moli mo mimo bo be mo sepe banani ese nani ya comment maman il faut mi bongisa il faut mi tala avant libala na e ko ma danger avant ba peso carte jaune carte rouge il faut mi tala na yo moko na no bien o mi tala no bien avant condamner bato libanda soit disant que o cousine na alors ba ki o sepe bo mi tala na yo moko avant na nous attiser mobile na yo avant publier ba bilo mo boye
servi yo en rien donc mitano yo moko nanu po elo nyonso o ser na biso po fona so mani so mayemba ya malamu na mabe ezala do biso to ezala dede de mabe o yo sala wana pe ba ke bolamu na ngope eza mabe bolamu o pe yo sala mabe na ngope eza ko fo mitana bolamu nga mabe o nga na loba loba oyo bolamu na ngoza nini pour moi le biso le service c'est péniel et ça grâce à ça la somme ça la maille mais il va pas mi fa la mitana nous mabe o asali oyo eza elo netindi asala boy et puis mabe eza ba preuve et puis alors ça peut pas comment va faire à battre et au bona boy il y a peu problème si ba benga ke il faut que font la frère quand même une caisse font les caisses bona boy bon ba comment ba tona pe oyo lo bana il y a peu caisse pour ce la délai peu vous avez problème pour au salir réputation ban moi on a nyon sona c'est péniel tchaka na c'est le chano na c'est pour autant pas comment ba oh ça la preuve et ça fait problème elle a payé libanais sur la pays na so ba qui parente mais pas libanais a problème avec caisse pour aux gens acquiser mon likambo yo aux gens na ngona preuve et ça problème de la nyon sona a tchaka na c'est a papa bana a muto wa balaki afana kinae andima kaye e balobaka le meilleur et le pire basana kana andima ka donc achana se penye tchaka na se aba pa bana on de tchaka na se mutako sote ko penye finga boisate pour se le toye bio ça grâce na ni de tchano kana se tchaka na se dans ser penye babi tchaka na se ko bataka na se donc temi vimba tetoni kitsaraka ninge yima mai makana ngoda ko vimba temi kitisa mai kala mbaza mo jona yo abala yo ça n'a pas d'amis balé alors et le coup tout na mokili ko ça kaka ninge mama zina lobi tango bola mozali mabezala tango mabezali bola mabezala vraiment merci mingi ta chers internautes la chaîne Biso Congo Experience donc ça va aller chaîne où il peut s'armer toujours bilingue chaîne informative toujours tant la base tant la news toujours en ligne pour la bino c'est que moment la chaîne où il faut toujours merci tout le monde la maman Bibi chien pour autrement dit la patronne BC de la force tranquille quoi motema ya papa Clovis Moudjani, bon voyage, comment vous allez bon séjour à Djobo, qui lui qui est une mission déjà mais pour vous en abisso, la peste bon beauté, n'a pas bonné sur la Congo Experience, la peste bon beauté, n'a pas tout pour Balingaka, Martis Samal Akamadi Doussa, Taki Motema Mbochim comme un nom, la peste beauté, na Serge Poyi depuis France, Alex Poyi, la peste bon beauté, la bande de couteaux aux États-Unis, Bongo, la Moni Bongo, Zekonangaï, je vois qu'il y a pour cela bien. assez à la dédicace pendant qu'on expérience mais le aussi bonne chance mais c'est trésor que l'on a Sarkozy des États-Unis la bonne santé famille Kamba c'est qu'à présent pour les États-Unis donc pour mes cabons qu'on va sa première ce que tu vois hier penza c'est très Kamba zone en première vendre ça y de maman dans le bi beaucoup ça y toli mais Kamba a toujours frère dans la bande la Bible la bande ici la raté il y aura un jour un bon jour vraiment dans la besoin mais Kamba alors ce qui a été Barankini bala bakola mandi komi évoluer développer tant bal barokende ba mondi barankini papa na 2018 ba sona ki 2020 maman c'est qui avec qui papa mora la bana zani au lieu de éduquer bana malheureusement les obé bisa bana ala bele ba to bozo linga ba star pour la prestige te mbal pour la prestige te meka politique on nous a prestige te on nous a pour la vie tant on dit les engagement au sali a soko lingi mbongo to lingi succès même ceux qui succès les até to ce que la ngoa même ce que loko linga la ki montezate pour ce que la ngoa attends to soko linga to linga pour la vie to linga te juste pour na ba un plus te ba deux plus te ba ki risque la moto conséquence na ngo et quoi ça la pesimbote na ba te ba système biso c'est que moni ba image ko ezali bongo qui anime mpuya avec bongo derrière la caméra te pesimbote na assistance na biso de borando ngaka donc la mbote na yo te pesimbote na Laetitia Kiyongo donc on va dire boshi de mite mamazina batubota la yo mingi la basiliki mamazina le basili simba papa kuna debi kombote te seli mbote papa go pesama éviter on va dire que c'est ça la bien ya ba merci à Fokara na maman na biso bibiche B52 pour ya la patronne ya Congo Experience pour ina sali kilelo bomona wabino zina nguli. Donc, merci à toi, Naé, merci à toi, Martis, d'abord que mini DJ. De la pesimbote, na mutema na ngai tonton Banzulu. De ina sala apenza ke pour mon azina nguli boy. De ba gros bisous Naé, na ba na ngai Joël Feva, Beni,
na bato nyonso oyo bayebi ngai napesi mbote na grand frère na ngai Marie Paul tobengaka ye awa na nkombo ya Roi Pelé Papi Minoki donc napesi mbote na ye na bato nyonso bayebi ngai Deborah de Queen napesi mbote na Doline Fataki Mukomene motema ya Mboshi Mukomene napesi mbote na baoyo nyonso balingaka babino zina napesi mbote na groupe Levitique président na biso bango nyonso napesi mbote na bino na biso donc nzambe asunga na bike tosuki kaka te tokolobela lisusu ya mingi oyo ezoya de nasepeli ya trop mpona opportunité oyo bapesi ngai wa bino zina koloba lisusu na kati ya émission na biso na kati ya chaîne na biso Congo Experience bamesika ya trop bato nyonso bayebi ngai donc ya koloba ya mingi eza te mama tutuzozela bacommentaire na bino opinion na bino j'espère numéro eza na se wana walingi atinda message tokobenga toza bongo 24 heures sur 24 heures tokoapprendre bino tokoleba bino toujours toza apona bino donc mpona série oyoyo c'est très kamba d'insister soki toremettre kalamba ya ye mama bibisha lobi vandisa peniel pesa etoli aboma moto bana baza na kati toloka bongo éducation ya bana totala avenir ya bana ya lobi po balobi monde ezo évoluer lobi ya bana kozala mabe koleka lelo po série na biso tomoni bafoto moko bapublier ntango satan azalaki te bamare baolata bien lelo soko otali ntango satan akomi couturier otali bima Deborah ndongo bilamba alati yo moko otali bima bazina tama bilamba Deborah alati wana donc satan akomi couturier tama bilamba komolati ya bato donc toloka bima tobongisa mpenda monde c'est très kamba na États-Unis mama bibisha lobi soki kalamba ya ye vandisa ye na peniel babonga moto dossier oyo qui n'a pas down et ça après une année tu dis base ya peniel après 3 mois tu dis base ya peniel na kalambay donc ça va me échec makaz na osenga ba fidèle ya église ya ministère ya pasteur Mat Kalambay vous a toujours enseigné imagine na lobby tant vous répondre comme sur la Irak donc tout donc et là on est important c'était tout le moto vous s'abonner na chaîne la bino oyo on va toujours ba news tout ça bon on a des chaînes économie active tout ça bon on a Lumière TV toujours à la vie sur Congo Experience et puis pour la Congo Experience officielle donc vous s'abonner vous liker vous commenter vous pouvez s'abonner sur Batoli vous avez toujours on a vu un artiste Amara Kamali Wilson donc le fondateur général de la maison Vision la Bisso donc nous nous oh pour la Congo té na Congo na awa za Bisso na Bisso moko là toujours unis tout simba vous avez jamais déçu merci beaucoup à la prochaine show